Ok, Belgique titre nini? Attendez-le. Au moins, nous t'avons bêta dame, y attendez-le quand on reçoit. Au baninga bazo soma bakuanga, bazo soma ba omataba yokaka. Attendez-le. Obe attendez-le. Obe attendez-le. Ti batu bazo kele bazo kuta eka wana. Yes akana attendez. Asala bese na andele na. Attendez-le na. Ok, merci mon Dadi Kambala. Tu es cause la star, et ça synonyme aux anabasses belleté. Net biso bata série boy, ba kota biso doute. Bazo zo na zo sala na télévision, bazo etsango na bomoy boy. Mais masalanga ale mabanda ayebi ke to voyager qui ensemble. Tokena et tola la ngana nzela esika moko. Yo na alena na série kolega. Ngana yetu ande mo. Boso la kaka. Zaka likamba ko solo la. Boso ezapi. Surtout monde ndenge zo kendele ko mabe mususu. Ozo mona boko na nara. Mibalité. Bon. Na ko peso exemple. To bandi awa to solo la to lia to mela. Ba yisi mo solo ke ba mono na mo sim susu. Ya vérifier té. Ozo comprendre, ya vérifier té. Ya siliki. Siko yo ko kangela mbala mususu. Otika. O préfère otika na mo asi akena parce que ba mikolo ba biso kangi mo asi no na mbala mususu. Mitikela le ruana. Osoko tikite akosongela. Yango moni mabezo zala omona kwa msa mwasi moni mbongo zala ngo yo lamba na yo ngana zala mbongo masanga mwasi morale baby awo mona neto koyate Salut les amis de 3W, avis du public, internet de Didier Masuki, Moubal Lamande Fapembe et mon entier le lot de Zana Dadi Kambala, Monsieur Bio, Papa Mavouanga, Balobi Dadi Kambala, Moussa Sundola qui est na Turquie, on a osé en série, Yanga Zongi Congo. Mais l'autre, il y a la vérité, est-ce que c'est à solo à Lukuta, mais à part ça, de recevoir mes belles parce que notamment on a filmé Moro A na Bellevue TV, un repos médical écrit par Dadi Kambala. Azongeli musala ngoto atiki parce que il paraît Dadi Kambala tiki a lukanzela okende poto tana ndenga kitubwa kota kende mais et aussi mbaraté Dadi Kambala bonjour. Bonjour Bokos. Quel message? Talakat, il y a rien à dire. Somme tazo le katala bola que non muto nzamba zo sala katina. Félicitations bagisi mutuka sika. Te ngai makamba mutuka bato bayebi. Ils ont moyen de transport, ils ont bloqué photo le boulot na biso européen za biso nyonso wana. Ok, Dadi Kambala toke na moi actualité open et c'est surtout Lukayo mais avant to koma kuna et to moni na moto mona film mo écrit par Dadi Kambala repos médical ozongeli masolongo to film mo kala ka boyi ka ozombo. Non, ngala za scénariste kala bato bayebi batala ka combien uti poto. Oh, combien uti poto za yo? Kokoma yokolo bala mutu ke no loba combien uti poto osukika wala me muta développer ngo satula na akendeki poto na 1999 akendeki totikala ki na sima Jimmy Mukelenge to sala ki na satula akena poto asali ya ye na poto comme biso totikala ngam na zako koma na komaki botu na bana poto bayebi réalité. Aux $5,000 pour na film ana au mela ba miraesa ba koko bilali ba mugondo banzala ba beige OK maman pour longo que ça tapis rouge non ça m'a bien
te ezalaki bongo te ezalaki eza bamoni makambo asobala natokosala émission moko dernièrement nabetaki lisolo ezalaki eza bongo te baréalité so nabeti baréalité okonobetelanga kaka maboko obalomani omwana mobali garçon moko bien garçon moko bisengo garçon moko gentil soko soyi na mogondo ayebi soki akenda dadi kambala asala fo so soyi na miraesa so soyi na nzambala yo ozwi mbongo akombi euti poto okesala tapis rouge otiki baninga bayebi ku te oyebisa bango ke bozwa lar te mais babenga Rémi Kilola il paraît Rémi Kilola producteur nango na te Rémi Kilola ezalaki bilama mabe ezalaki production eutaki libanda na ye nango na groupe le na yo na groupe nga nasolaki ja na Rémi avant nasoli na Rémi avant toyokani montant lere na ye na groupe nazalaki bokonzi koleka bango nyonso mais nazali kosala nga moko te j'étais obligé napana na baninga tosola na sek na nzambala lere tosololi na bango bayebi nde tosololaki tosololi mpe na Rémi ekomi sikole tokesa tournage tosilisi ekomi Rémi apia mbongo Rémi apesi ndenge toyokanaki te Rémi apesi ndenge toyokanaki te exemple na opeso exemple Rémi abi na opesa bino exemple $1000 tosisi musala Rémi olapia 1000 Rémi abino napesa nanu 600 400 sima exemple sikolere tozwi mbongo wana ngai nayebisi seki na nzambala ngai nayebisi bango omoni biso toya bachef mbongo tokabolela baacteur tokabolela bango biso tozela wana tokoyeba nde tokosala bato barépondanga ezalaki seki na nzambala soki nalobi ekosala bien te me bayebi oyo bayebisa ngai tokabula mbongo tomela babelge na mogondo nalingaka kosala promotion bato misusu te na ndenge mabe ekoma nsusuki tomina akosala vc na ye oyo nsusuki tomina moto atongaki ngai te nalingaka me bayebi ngamu nayebisaki bango ngasi bango ngai taka responsable nazwi likanisi mbongo Rémi apie biso tokabolela baacteur biso tozela bango mibale bayebi oyo balobaki na nga okolo kokutana na bango okoyiba bakoyebisa yo réalité bango sikoyo bon dans l'esprit non biso nyonso toza na besoin mbo tokabola kaka biso nyonso tozela mpe wana ocomprendre donc mbongo ezalaki déjà moke kokabola yango bokabola yango combien sikoyo lere wana etikalaki ngamna omoni à l'époque soki so okomi pièce bakofuta yo scénariste bafuti yo à côté Rémi azalaki na bambongo na ngai ya scénario na ngai nasalaki so abenga dadi natindeli oboye mpo na scénario na yo ozolanda na olingo ya manzambala lere bakutanaki na Rémi ayebi oyo basololaki lere tozalaki mpe na ngai bayebi nde tosololaki ozokomprendre nzambala opesa yo ayebisoki no mwana mobali wana nsusuki tomina moto moko bien obike après avoir kosamaka mwana moni groupe Swabala ezalaki groupe ya monene oyo na Congo oyo ezalaki ebandaki eza groupe oyo ebandaki banzonzingi liboso bagroupe nyonso ezalaki producteur soki aye vraiment anokotya motema mingi na groupe Swabala omoni teke nokobande moki lokoso na bino to négligence na bino mo boye boperdre ebele lelo ekomi production ekomi okende na bagroupe mosusu kutu oyo kutu bazalaki na assurance kutu teke un jour bakozwa yango bino boperdre bino bokomi kodiembelaka na nsima ya bagroupe wana bino moko bato ya Swabala boboma masolo non ezalaki na olobango d'une façon d'une autre yaki même sur kibomwana ozomona moninga soki apakoli parfait wana yozala ngo te esalo bien te kibomwana mais soki toyaki tokola boye même sur makambo mosusu engo oza te omoni tokomi progresser na makambo nyonso moto akomi comprendre ke non ndenge na ngai na bosi asala vi na ye le aye na biloko na ba 1994 deuxième pas qui coupe na 97 mavoa moko côté donc ayana donc yo siko fo o sepela na yende ngaza or biso surtout bato babanaki théâtre avant bazu ba chance biso tozwa kité biso toyela ba théâtre déjà propre kitoko bien mbongo facilité à vie na ki théâtre pauvreté na ki théâtre propre facilité à vie na ya mutuka donc nazaki bien siko bango bamona neti ozwi bisongo wana kuna okete bisongo biso toyaki nango yango esali pe esa bisongo lelo bo okutana ezaki na otanga comme acteur wana te mukomso acteur wana zoleka na matonge sapato ezobima sapato etengama siko tango sapato ezobima le bimaka ya pamba soki bimi lidusa chaussette emonani
Tu vois, Okazaki comédien munene mboka. Pas Simon ya. Ba difficulté, ngabe yango pas mais ba difficulté. Ozomona? Mais biso toye déjà pour nga sola mutoki yanga nzoto. Pasi. Donc nayaki nene lengi. Bien. Siko leno yana baleko boya na sima. Ba mona afuna zaka net TV wana. Donc biso na théâtre bon, na lugula mo anglais na musique. Tokola ba neti wenge. Donc ça les acquis wenge. Wenge te, na pese exemple. Dire ba, vous comprenez. Donc tu yaki na lengi moko boye zo senga. Yango batu basali théâtre. Ngala sasi batu bele ba théâtre. Dadi Kambala. Oui, ngala sasi batu donc oyena mire bo kiti, ba otala ba o nan. O Dadi Kambala. Artiste et comédien. Atali mutuko kiti longa tali ketcho lati, atali sapato lati. Na obedi lo lisolo oseka. Mais yo avant de commencer ça mais muto abetaka to no makamo ya ça ina esobe bango balobaka bango ni balongoli si ba comédien soni ke mo na comédien ntango na mutu caché le yo comme lo Dadi Kambala monte ke mo créer moi polémique on kuta na bango tuna bango ba yebisa yo tsusuki tomi na zanani wala ba bande ko nga to yebani bien tuna bango ba yebisa yo tsusuki tomi na bio tata mobimba ba yebisa yo zanani comment tata mobimba ya wana lobit bango tuna bango ba yebisa yo ya wana musique Didier Masuki mbala mande fa pembe Tony Boulakati la fa propre Tony Boulakati vient na Dadi Kambala yo mpanzi bela dinganga di Londres na kati ya kin bambo tebele il va pongo la naturel Dadi Kambala au regrettarani na théâtre lelo non ngana zo regretter nga rien net siko na to lia Thompson nga aller à sombelinga la pelé na de Thompson balobi nga na zo ade biloko ya bololo na zo mela leo na eza férié pour nga ilobi na férié vie musu ezate nzambe musala ambiance romema vinyo yozo lingala lugela vie wat mais baninga no comédien ba olela balobi musala ekufa kala bonozo ba wisa ba $500 na cachet mais ce que le comité théâtre comme yali kelemba ya retourner lenga ponga pe oyo nga pe na retourner dans mbongo ya soutenir théâtre baninga ba olela yozo lo bakeno ozo na société lo romo tena ebite théâtre nini oyo zo sala na domaine nyoso batu bazolela batu nyoso ba mputu trésor te mputu lelo akataki pasi abi bato babetaki na mputu babetaka susu biscotte mbala vala na poto barumu bavai na bapoto mais biscotte lelo azobeta to comparaka vie te mutu na mutu aza na vie na ye ozo comprendre so kote mosusu monde toza boye sikoyo mosusu zemi utokota na libumu mosusu azolongola zemi mosusu akufili mama wana ba artiste to batu nazo pesa mukili nde to okendele mosusu akufili mwana muto ndani yo seza na makamu nango donc mutu nyonso tozaka te po tolelaka kaka toza batu te tozanga na batu nde mbuta métro makengo de sage congolais na Suisse Marius Nkoi Koi Marius songa mbeli mobale mili baza batu tosolaka na bango o bali kotika biso na ba difficulté te Miokono Florian Miokono Santa Miokono ozomona batunga na betaka na bango baza bato oyo soko tali omona ke na carrière na nga bazwi temps naza déjà na ba 10 ans 15 ans ya bolingo wana ozomona architecte international Pierre Malongo Pierre ozomona naza na mutu moko alingaka naza pauvreté administrateur Oscar Chibango moto moko bien ngambe ngana na bato oyo ndeti nga nazana bayana na ngai moko Amanda Feza Bondo grande scène ngwa lingaka te petit na bana mpiaka batoni Boulakati Movier André Nsumbu na kata Suisse wana bavie balingaka te petit ngwa bana mpiaka siko faire de bundes venant Dadi Kambala yo siko faire de bundes mais nazana rebi Dodo Ndona ce mec na ngara na Belgique na kati ya Belgique kuna nazana ba azana immeuble na ye na kisasa wana na inza wazana boutique na ye na kati ya Belgique na peto bosani leki na yo Ariachou motema Mike Lema na kati ya Belgique na pese bako ba mbote bele na ebike bientôt nazo relia semul kuna na l'équipe na zoken ndenge lelo théâtre comme lelo na ndenge ya vente en ligne boy Dadi Kambala ça nango bien non kimia au moins le problème c'est quoi faut mieba oh ça c'est tout soko miyebi na okaka kolela no mingi te po eza vie bamosusu baolela bamosusu baoseka okili etambola bongo mpo okokeli te sala effort na tosalela gag moko moke
belge titre nini attendez attendez au mona mutato beta dame ya attendez kana kozwa obaninga bazosoma bakuanga bazosoma ba omataba yo kaka attendez obe attendez obe attendez ti batu bazokele bazokuta eka wana yezakana attendez asala vese na andele na attendez na ok merci mon David Kambala ndolo kotoko ce qu'on a sujet du jour aujourd'hui David Kambala bino ba artiste boza cause ya ko pesa basi na bino mingi ba déception vraiment totali moi tant moulay ya rotala vraiment bino ba artiste bozo ko vanda kimia tena ba foyer na bino basi na bino nyoso bozo bala bazo lela kaka bazo ba bino boza ka toujours ba infidèle ibisanga na est-ce que vous la star faut la rare infidèle te cause la star eza synonyme ozala basi belete neti biso bata sérieux boy bakota biso doute bazo so nazo sala na télévision bazo etango na bomoyi boy mais masalanga ale mabanda ayebiket to voyager qui ensemble to kena ito la ranga nzela isika moko yo na alena na sérieux kolega ngala ito andenge mo na lek nanga Janify mon jeune frère je t'aime beaucoup petit attends moi ça un téléphone mais la ligne kaka moi ça nanga Janify voilà lek nanga propre voilà lek nanga mon jeune frère abi c'est le numéro qui est numéro que tu n'as pas yo ebine la émission na loba hotel donc vous allez vedette c'est ça que vous allez la basité mais vous avez vedette basi bako sepela na yo d'une façon d'une autre oh ya ndenga bien zali oh ya pe ndenga mabe zali boso la kaka zaka likamba ko solo la boso les avis surtout monde ndenge zo kendele ko mabe mususu ozo mona boko na naka mibalité bon na ko pe ce exemple to bandia wa to solo la to lia to mela ba yisi mo solo ke ba mono na mo si mususu ya vérifier té ozo comprendre ya vérifier té ya siliki siko yo ko kangela mbala mususu otika o préfère otika na mo si akena parce que ba mikolo ba biso kangi mo si no na mbala mususu mitikela le rwana po soko tikite ozongela yango moni mabezo zala omona ko bisa mwasi moni mbongo zala ngo yo lamba na yo ngala zala mbongo masanga mwasi moral baby awo mona neto ko yate akomi kanda mwasi akomi ko loba eloko ya bo ekime sanini ekoti vous comprenez donc mokile zala ba réalité ebele elobaka kuma pap mobala ya merveille ozomona mokile zala makambe belé ezala makambe belé surtout langage ya désolé na tunaki dire bason tellement désolé la lingala les années désolé Zaline on va t'apprendre à dire je suis désolé mutulanga exotique biso na biso garçon de charme Sims tolongolia ngulu longolia lapin longolia nyose uta Afrique exotique biso na biso garçon de charme Sims système rumba na balé tcha oui si c'est moi de côté reggae moi si soy beauté le gimi reggae côté si comprend yo moi si abali star le roi David Kambala à cause à quoi maîtriser ndenge nini pour vivre longtemps aza koyoka te aza la kimia vana ndako azela avana e poser aza na e calme toza batu mutu muso obenga yo akabelo mbongo na esprit bien mais alingi bo vanda na ye lem sous 2h 3h du matin yezo sale bien vous comprenez yezo sale bien bon là bon kabona lem sous bon zo moi 200 oyo et ça le bien vous comprenez mais yo siko mona que non moi ça tout mona neti mbal na ya bareta no tikana za rapembe na yo zo bebisa moi si musu ta kapela lingi no yote mais mon gars ba ka ozaka na moi si moko boye akimi na mais ya lingi bozala ka bolinga na binote ya masolo tous les artistes tout ça rapport na batut batu ala faut pas penser à biso pour vivre biso musa na biso za pour na batu atatu to ozela ba droit d'auteur na biso mais vie na biso to nit ba pasteur tozo dike mas ozo comprendre
mais bino bazoloba mingi ke bino bopofera kozala mingi libanda ke na ndako na bino botso obali mwasi nde mwasi atikali kaka mpona kobokola bana donc yo trop libanda de 6h à 4h ata moka aza mwana bato quand même basi mosusu bazali mpe ya bien apana babi chéri oza wapi na ya bazali yo soki mwasi na liba abengi yo oyebisa eyaka mpona nini te mpona nini te yebi te oyebi na obeti yo lisolo ndenge na mboka moko boye navandi boye malili eleki mpe yango tolinga tobeta lisolo kami te na mboka no butaki malili eleki na mboka wana sikoyo tokomi 19h bato na quartier baza te nakoti na chambre nga moko natie chauffage nazwi telefone nakoti na motema ebali obeta mbangombango mwasi aza te mwasi aza importante mwasi aza importante akosakana te na oyebisa ok c'est bon David Kambala tozonga sikoyo na mamuto eyelaki David Kambala outi soki Turquie soki pays moko akutaki malili wana ipari mwasi moto abengisaki yo mpoke poto mais okomi kuna mwasi akangi yo na mwasi mosusu kuna nde esali yake mwasi asiliki ayebi biso mpe désolé wana ozoluka ya lingala nde barefulaki ozongi kino kesu poto te visa na ngai osila ntina sikoyo toza na 3e mois visa na ngai esila ntina juillet epuis naozwa visa mosusu naokebaka mosala makambo basi te nga soki ezalaki makambo basi mbelelo nayaka ndenge baninga baza kuna eza yango mwasi te yo olingaka no basi ya poto te nalobi bongo te soki ezalaka mpona basi mbe navandi mpe na change nakoma vie sami makambo bato alobi yanaki barefule yo mpona nayebi vie sami te mabele na ngai ekoma sosete natongo mwana mela butu sami bazuwa nakosila emama ye wana nzima madilu kasi sikona yozofinga baningano bana na poto omoni bino sotali nzemo na bie oyoka nzemo makambo madilu ayemba kuna wana baba masala likambo mokie kaka nakoyebisa mwasi nanga wana setula moto vie na setula moto aloba nga nalobi vie sami nake na vie sami oyo vie madilu ayemba bamasala ngai baoluka vi mutu na mutu ana destin nayebi mpo kozwila vi na ye bongo yokotia bango exemple kaka ya nzembo ave sami wana baseka mutu mwaka na poto nga natieli bango te nga nalobi soki nalingaki mbe nakomi vie sami jero banayebi te soki naoloba mabe natie vie sami oyo vie madilu ayembaki nalobi te nalingi bapolémike na baninga te badébrie vi na bango naosoutenir bango baluka vi oyo kosimba esimbi oyo kosimba te esimbi te eza mokili totie mutu na thermomètre te atoyeba soki te température te mutu na mutu avivre vi na ye soki yo banzela na poto esimba nango te eza bafere osala ya nango teke mwasi mo azobengisa yo nde ezosimbaka te eya ndenge wana te naza na nzela wana te nana makambo naosala naza na makambo nazosala omoni nde tovivaka mundu amutaka na projet na ye lemsi ozomona foke novaa na poto osala makambo oluka vi na poto ya mona foke oluka vi na mbanza ngungu yazomona donc mutu na mutu aza na projet na ye nga projet na nga ezali neti sikoyo nazoleka kaka wana nazoleka kaka nasali mwa naleki naoleka kaka wa komona moni wamona te nakele olendo te nakemaka mosala na ngai banzela na parce fali nasala ngo ndenge nakendeki contenu ya toaki na période ya bafeti yo yebi kaka baambassade ndenge ezalaka makambo ebelebele toka bango mpe bakendeka bafeti yango moni fale nazonga kisasa nasala oyo nazalaki nango na kisasa sikoyo nde nazokendele boye naza na mois 2-3 mois moko naosala awa après nazolekaleka naleki bango susu nakozonga susu donc nazala banze oyo ngana na mutu naa na concurrence na mutu te naa na problème na mutu te bango baba bandeko na ngai bamasala ngai tobandi babulo muna muta na vi na ye muna muta dépre vi na ye batongaka trop bata génération nyonso bakenda ta poto mais David Kambala neti kaka okembakembaka na kini bato alobi yo infidélité moto esali ndenge wana nayebi te kokembango bino bolobaka na bino vie ekomaka omoni bino bato bakoboma mboko ondenge vie ezaka ya kote moko mpe vie eza te baplace mpe tokokende vie ezali te bon omoni makambo mosusu moye toloba eza te oloba boye eboti polémique motu na mutala na vi na ye toza na pele ozalaki na mboka nini pele azalaki na risi ye toza na ya tozolia ne bato miso nao makambo asali na risi na ye bino bomoni kaka akende make etanga tangi tshiki na ye mutu na mutu aza na oyo ezokanisa
bino bolinga obe biso ne toto kene poto on sait l'émission nana allez on sait l'émission nana balingi biso ne obe to kene bon ça va tozo kene kasi to teka bin OK merci beaucoup Dadi Kambala oyo poza makamno sala biso laki na pesa kato la vérité parce que nous zo bimande ngwana ke ba sundola ki yo na Turquie Faro kene poto me bakuti bakange no mwasi musu na Turquie yango ba sundola ki yo Turquie déjà Europe ndenge soki congolais toyebeli soki comme na Turquie ndiye na comme Europe te donc na Congo ezalaka soki comme Europe faut leka France Belgique Londres nde mutamoni Hollande Espagne nde mutamoni pe ta na Europe bayebi pourquoi baloba bon so na yebi chez ta polémique mais yeba ke Turquie Europe OK donc oba to akanisa po na yo eza ndengo ya bongo te papa nazo vivre na l'aise na vivre na ngai soki eza na l'aise soki eza te na bandi vous comprenez soki eza c'est bon naza na na message mosu ya désolé ngaba message ba ndesa nga bien désolé wa bisa ko na Turquie ke oya sous France te yango et très travaillé là c'est na okende so na ebisio o bo mi point ozongi et puis place na zaïga autour na point ozongi OK so na bani wo spiko place na bandaki o regretter point na zongi o ngala na penser na ngai ozomona vina nganza za ko liaka na mall vina ngale nekika na mall na tikolo somela mbana na gambela na bango te na somela mbaka na ba maison donc mutula mdala o ya kanti OK merci ndiko kota na makamba batu te OK merci beaucoup kota ya ngate merci beaucoup Dadi Kambala to commencer na suka mo ba mbote na ba fan na yo esa bien non batu no so balinga ngai mutuna ngai bisengo mutuna ngai bisengo donc batu baze belé Marius Nkoyi Songa Mbeli Mbale Mili Mbudameto Mapengo le sage congolais la Suisse batu baze belé architecte international Pierre Malongo Pierre mutuna ngai akati mutafe omoni mutuka na otamula nango ye mutu asombeli ngai administrateur international Oscar Chibango moto moko bien batu tu balinga ntusuki tomina nazokomela bino film asika titre ezali oyoka titre sola munoko to mapeka titre nazosalela bino sola munoko to mapeka siko so munoko to mapeka so mapeka na oyokeli nango na parti nini non eza histoire oyokeli nango na parti nini mpo yokama ndenge na sola munoko to mapeka eza histoire bazela bakomona yango bientôt kokoma déjà ese ezongi nango mo alingi abengi tsusuki tomi na 00243 90 081 23 13 naka na bureau te bureau benga moko batutu balinganga domtil makenza domtil tabu fatu mwasi nde nzoto mwasi nde elengi mwasi nde tai made spaghetti mwasi ya pepe bongo kasho aza nango na mokongo sala fo komona yango yo mona yango équipe yo te nino komona iso yango basundolo na Turquie pour l'infidélité mokongo mwasi batu yo bien Judith Fololo mwasi ya mwindu mwasi nde elengi ala telo kupo sentir OK Patricia pembeni na Judith voilà o couple wapi ngala zolo bakak o fala yemba kota kati na nga bongo yoka OK 0 yeso kazo langwa ba 0 zo bakisama 7 et puis place toza ya Arlette beko senga toza na Arlette ya Simba toza na ba masebele alemba banda za wana pela za wana toza na Belge de lenga za bona tapis rouge pour mona suba côté musute foko kopesaka bandeko bakina bango chance mpo biso bachance ezozala kaka bato misu baya koyiba kango bakuti soki na mboka nini aye azwika alupemba bongo epui leka kokenda kesu balekisi na se makolo aboma suyo yo miso
Merci beaucoup Dadi Kambala, merci beaucoup na Wilson Songa ozaki na sima caméra. Ngai nazo bongsela bango. Bilo sola munoko to mapeka. Bilo ka mikolo ngwana ba masala ngatu ya mikili. Ba mbote belé batutu ba boye belé. Batutu balinga ngai na linga bino mingi. Oza na cœur. Nzamba zala na bino nazala ngai. Ligue de champion ngai. Mobala série Kamola Mototé. Ngai le total le 28. Le 28. Ngai le 28. Ngai. On se qui tombe lango. Pante, on se qui tombe lango. Non. Bisengo. Qui ça bilengi. Total la oswa. So na longwa Kapela. Bosse dimanche qui colle au bébé Bisengo. Nzambe Musala Bisengo. Ozolukilanga su nini? Boniko. Merci beaucoup Dadi Kambala. Didier Massou qui m'bla mande Fapembe, Tony Boulakati la fin propre, Amanda Fezabondo, Motema ya Abe Bondo, maman na bébé Tega bébé pro, Iva Pongo Mokonza ba naturel, Chico Ferre de Bundes, Bambo te belle place aux alliés, Wilson Song en réalisation. Tokutani à la prochaine numéro. Ciao.